Adi Londole, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Adi Londole, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fêtes, animation et maîtrise des cérémonies. Adi Londole, l'homme qu'il vous faut. Adi Londole, omniprésent, l'animateur présentateur polyvalent pour la réalisation et la publication des émissions de télé diffusées sur plusieurs chaînes de radio et de télévision. Adi Londole, l'homme, l'artiste, le journaliste du peuple. Adi Londole, beau comme un dieu. Adi Londole, le célébrissime. Bisso se Mosala. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Voilà, chers amis, vous êtes sur Adi Loba TV dans votre site, évidemment dans votre émission Adi Loba. Aïe. Moboko na likamweza bouye. Nous avons l'occasion et la chance de recevoir un grand artiste. On l'appelle, non, les géants catalogue Mongongo Elengi, qui s'appelle De Souza, Mongongo Elengi De Souza Santou. Tozanaye pour tango moke pour makoleza lanzela abombeli seulement kitoko. Yango itokeza koya. Toyo kaenano alambeli biso nini po tokolia nini na album nazo msasiko. De Souza, bonjour. Bonjour Adi Londole. Boni De Souza. Ouais, ça va très bien. De Souza, nina tunaka eloko moko. Kombo na yo pendeza kana. De Souza. Te kombo na yo. Kasi De Souza. Shuna mangolo kombo na yo. Lolo mutima kombo na yo kombo no zana. Kombo na ngeza De Souza Santou. Massin. Aiza bakoba mabambate. Teza bambate. Famille De Souza, c'est le nom de mon père. Ouais. De Souza pe otamboli na orchestre belé hein. Ouais. Pour natanga te mo tango tamboli bandi wa. Tobite ko za mo sandumba, mo tamboli belé. Et ça l'autre na musique qui partait, mon grand-père ndenge moko.
Matou Moli, Et voilà, voilà, tout le bon, bah, pigeon voyageur, né, balobara. Bon, ils ont dit, Tina, Nazako Lukapuna, Zalelo, Libosonoboy. Il fallait gagner, on a bon. Et ça, tant que bon. Na bête ma belle Historia, Shockstar. Malem. Historia, ezaki na Kofi na Debaba. Debaba, oui. Yo beta ki na bango. Après départ ya Kofi ngana yeko remplacer na yokota. Ah, kuna bozana bana. Oui, tozaki na Debaba na bakukwa nana. Il y avait aussi na ba Missa Msuba Derval, belé wana quoi. On a travaillé na bango. Bon. Après Jusqu'à ce que na yeko longwa. Grand-père Ayozonga, Abenginga, Abinangano, Foya, na mouvement na Shockstar. Na ke Shockstar. Tu travailles na Bangoupe, na Mbappé ba. Kuti banani. Kuti banani. Kuna nakuta ki ba Kofi Alibaba, nakuta Kofi Alibaba. Il y avait Kofi, Defao, Adoli, Ngape na ye. Tu continues à te Bengo. Tout côté studio en tout cas c'était aussi un bon moment. Après wana tu es au sala après mouvement na Monza premier Starmania. On a travaillé bon et comment na tamogo les ala gaga monika na ba nungu bandi fallait na tika et moi na continuer na nzela na e ngapena benda na nga Stars avec Voloro Lai tu écoutes en sonne bakoko nana kuna bamazé ba dikirwa donc on a travaillé ensemble l'air mon peu bon allons et sous ngate yuko lo ba ba porta la yuko lo ba na bendani na kei na bimombala eko sala mouvement na e na betina bango na betina ye. Tu travailles quand même dans Bimombalé. Après, il y a un moment, bon, ça n'a pas marché. À Longwe, famille Adé. Mais famille Adé, n'a pas quelques mois. Quelques mois, on a préparé un disque, mais il y a un côté qui est comme Bangelanga. Bon, on a contacté Pépé Calé. Pépé Calé, c'était direct. Tu as travaillé dans Eti, dans Soukanae. Après, ça n'a pas ça la mouvement Empire Fondation, nous avons le premier fondateur du mouvement. Tout ça, le mouvement, tout ce qui est président, pour tout ce qui est au Tchad, Magali, on a tout ce qui est au Tchad. Tout ce qui est au Tchad. Oui. Tu sais que tu as un poto, tu as un contrat, tu as un poto, et si tu as répété, tu as un mouvement. Des sous-accents, tu te dis quoi? L'orchestre, on a au Bandako Longapo parce que tu n'étais pas respecté valeur nayote, ou bien parce que tu n'avais pas de qualité et que tu as Bandako Benganayo. C'était quoi? Bandor respecté ou bien tu n'avais pas le poids de là où tu partais? Non. Koyeba Moussala. So yebi moi trop moi peut bien avoir problème. Je suis un chanteur, je chanté la doutité et puis pour le mouvement nous sommes en bêta, na yimba na album, na zate ba chanter au bayaga doubler. Or que c'est tout na bêta na za doubler te. Vous comprenez? Na histoire na kota ku na koti to dire to répéter nzembo na a dieta. To bêta ngo na Palladium, l'heure Palladium. To bêta na Palladium. To kuma na concert obeti débat ba bibo banana to banana nzemba de susa bon to bana après nzembo na ye to beti ka nzembo na ngai bakati biso pa fe beaucoup la mati donc na zaki chanter à doubler te na chaki même nzembo to beta même nzembo na historia na yeko longa historia ke Shockstar ko kota na koti to koti studio to sa nzembo shasha nzembo ya Vejuna Janana na koti na yembi disque donc na zaki doubler te mais ngamo na yeko longwa na Shockstar na longwa ki te mais to longwa ki. Mais total yo nangimbo et pas ya Shuna oh mon god et simbo tisi ko za l'émission qui to ma Shuna total yo kuna pe pesi biso maele na bisika nyonso yo leki nzembo nini yo cha ou bien vocal na yo ezaki nini o batu bako se remémorer nango na bandale bandele
Oh, toke ba otala. Shuna dotala ye, azana fe na biga oponte. Na historia na Tchagi Nzembo, Adieta. Elili ya salimo santo. To saba kanunga na depsa, ya bandi. Elili ya salimo santo. Non ngam na bandagi winga. Elili ya salimo santo ya kongala na motema na ngai. Adieta ya kato ya mana ediye. Na tuna di londole. Ayambela ngai. Soki yoko yokela ya adiye. Di baba ego zwa. Loko la panzalo panzambe bako sepele loko na yawe. Adieta ya kato ya mana adiye. Adiye. Adiyo yo yo. Ikunguri na yo Bakansi loko sa ndo bandira Nzembo ngo yango. Donc wana yembela Nzembo na yembela maman Fabrice petu azo boaka pour mona pe azo yemba danger. Danger. Maman na yende na yembela ye lero wana masolo ya laka. Et puis na yo kene Shockstar na yembi Chacha Les 7 patrons. Attaque Charles attaque non wana sko ba bozi. Langa star. Wana langa star na Shockstar grand-père ngato kotaka presque nzela moko non ba tokota nzela moko ngai na ba vejuna Jomali tokota nzela moko na ko yemba Nzembo ya jana na Chacha na sala kaya madasi dangai mokolo kozangai ola telanga maputa ala zairoise modela ba mama zairoise le ngole le na yemba Nzembo wana en tout cas pesa ka danger pour na kuta ba kuna pe na shock sa belema ba la ke ba doli azo pesa likolo danger mais tant na ye na epé na place ya ngape quoi après Shockstar toke Starmania na Monza premier to ko sa bonzenga bateke hein Nzembo te mama ne bande konanga ay kimi ngai quoi to ko sala toke Brazzaville na IAD to sala album ya bonzenga bateke to ko zonga Shockstar ba pesi ba suspension ne to kendeki après wana na yo kende Basilique loningisa na Bimombale na loningisa to sala kutu to kota même studio et pas Verkis to sala album moko ezaki kana 4 chansons nga chaki 2 chansons Bima chaki 2 chansons to koti pe studio mais après ba problème mo ezaki entre Bim na Verkis simbagite abimisa pa album monte na yo kende Langa Star na yembaki na album ba Tostao Nzembo te ndeni te mana evolo to saba kanonga na evolo nada yambelanga donc to sala Nzembo na album wana lai après wana na eko kende Empire Bakuba Yoka Kinumba Souka avant que Empire Bakuba soit la famille de non mais gars ni ba on peut c'est salama famille ade ezali kaka moi to préparer album na moni ke bano bende na ba mindondo na contacter Pepe Kale nde pena mutu na vandi na Empire pendant 10 ans tina mort na ye donc Kale nde pena mutape sa un espace na nga monene na Empire Bakuba. Vous êtes producteur, journaliste, chroniqueur, artiste, photographe. Pactol Studio a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de ses studios de télévision à Vitry-sur-Seine, en région parisienne. Dès à présent, réservez votre créneau au 07 82 76 79 54. Pactol Studio, votre partenaire audiovisuel. Pactol Studio, à mon côté, ton studio. Naba mindele, naba tumwindu. Naba vunzi bazo wele la image sans loso sans mbuma sans makwanza image propre lolo mutima merci lelo tomonaka ba redi ya misi ba stino bazebele ton betaka masolo ya papa yomba ya mentor na bango balobaka na mungo makasi mais quand tu parles de Pepe Kale, apparemment tu es comme on a beauté Rwanda ko ebele belé. De l'eau ce qui trois likambo ko ba pona Pepe Kale. O shuna mangonda ba anecdote ya malamu na mabe misa to ko loba. Bon, na Pepe Kale. Pepe Kale makameze belé ya loba. Ndenge lobiana omoni bana mai wana so ba loba makama papa we ba vanda vive la musique donc ba passer pena donc carrière na ba on a
avec Papa Wemba. Mais on a touché partout. Vous comprenez? Bon, mouton n'a pas vendre na emingi zaki Pepe Kale o pena fungole la nga pena motema pena ke bon. L'espace est là, dans l'Empire Bakou Banade, il y a des chanteurs animateurs. Il y a même des animations. Tomé Kamouke. Allo Panga Pangi, Talano Panga Pangi. C'est un animateur. Grand animateur. Juno Outa Ningana Mouke. Aotala. Big One, Juno Mouke. Big One. Donc, dans l'Empire Bakou Banade, il y a des chanteurs animateurs. Dans ce yemba, non, ça va vocal. Mouke dans l'Empire. L'Empire Bakuba vocal marqué makasi yaki ya yani motema pesa ndoko azanga fungola pa fungola oyeba yani ye esika na tia yo akaka yani ye nakomili kukuma PDG makambo toki sikoyo Pepe Kale yango otanga kombo na makasi te po fana ntango mungi te na ye te na ta te ye pena na lobela ke trop ya aza patron nga to nga na zo e vie nga ponga na bengi kutu teke ne ba so bengi be patron bien présent nga na bengi ka vie ti to la ensemble donc na zo e vie nga aki vie moko alinga nga trop na bossa nga été donc bon peut-être na habité et lobeli nga na habité sona ganga o mokile ba ke na zaina mais nazaki ne batu bayebi des Souza ah osa artiste et musicien oyembaka lokola balatisa yo kombo oyembaka lokola evoloko oyembaka lokola Pepe Kale oyembaka lokola siko na bakoyemba lokola yo moko tango yo kaka yo yembaka na ndenge bon ngana yembaka bon ngana evoloko c'est à peu près hein tozana ba samoko et pas un chanteur oyo peut-être chanter la liboso na yoka parce que c'est mon vieux c'est mon grand frère Tokangamindaku Clotilde pe alate donc tant on a bandi kozwa maele na bandi yoka ye donc nazomona ndenge bazo répéter ba vie jina bazo ya wana ne ba vie ba wana ale ngaza ina ba. Vous comprenez? Donc, il y a naïba ye maïle naïe. Il y a évolué. Na bandi ko yemba na zo yokaye et puis na yako sa chance na yembi ne groupe mo. Mais koloba ke ko yemba ni Pepe Kale na yemba loko akalete. Mais na maïle una na ngo. Ya? So na ko yemba motu na voix na nga. Na yebi comment na ko yemba baksa na ye po ebi maïe mais na mungongo mosusu. Donc Pepe Kale na yebi na va na eti. Na yebi ke Pepe Kale yemba na ba mineur. Pepe Kale yemba boy donc so na moi dessus ça. Na mongongo na nga na yemba no mongongo na ngai. Parce que yo lobi dessus ça mongongo elengi. Mais mongongo na yo apparemment mais mongongo dessus ça. Mais yo moko lobi ke liboso lobi bien ke mongongo na ngai za lokola. Donc eza lokola wana. Bon yo moko. Yanga moko a lokola bato wana. Ndenga ezaka ndenge likinga na yenga na damo bakutana ba message ba mande mo. Ah, obimi côté wana. Ne perdre ma loi va de mambenga. Ba le canto. Des sous a obosagi dio a lokolo ba problème. Ameno me va de banda oganga va de likolo. Va de na aiguite. Mais siko bazana ksamo na lobela yimo ka sigabi ah we ba ngo ha. Ah bon? Ah oui. So pesi redi aima tamula malemba aima très bien collé kanga. Oh. Eza moi sur ce place quand tu glisses ne bandelité ezali. Donc maman le c'est vrai. Na lobi no ba révélation ezali a botali va de momenga botali redi ici. Bazana. Donc bazana école moko na champ. Ba va monter ba école moko. Alors de Souza, est-ce que tu ko tambola muki na Evoloko et puis na Pepe Kale? To tambola muki ko to. Na yemba mo muki ah yemba msa banjema batu na album na ngati. Kasi tozo. Pour maman bonheur réali un album arobase ba maman bonheur réali. Tous les temps. Donc après les ambassadeurs to komina na arobase. Na ibi tozo ya wana. Si. Donc même na les ambassadeurs na yemba penzembe volo na kati. Et nous am na arobase pe na yemba nzembe volo na kati mbeya. Donc wana école nga
eza école na ngai mpo nga na style clan langa donc wana eza école na nga nayeba ye nzembo na ye eluza ye na ye tumba baboti na ye tumba eluzama donc wana école na nga nayembaki na arobase na honoré ye napesaki ye mpe na rendre ba hommage na ye Pepe Kale mpe na interprétaki nzembo na ye Adjatou na oui Adjatou soki napesi yo mokongo okoya koloba te nga na boyo omoni biloko na siko Pepe Kale non siko bachante na loso ake omona nyati sende okoya koloba te nga na boyo na ye potolingana tala okomi kosalela nga bipale yebaka mpe nazali mwana moto baboti na nga baponi yo papa nafukami ajatunga na pona andima yamba ye donc siko ndenge yeyembeli ne wana mpo oyeba yango fo oyekola yango oyoka ye oyeba ye donc nazoyemba voix nete me nazoyemba lokola ye c'est ça Bisuza totali yo toyoki yo mais sikoyo ambassadeur tu as interprété Banzemba Bato n'est-ce pas siko arobase siko to koti na kati arobase na arobase rosani oyemba kaka lokola oyemba kaka Banzemba Bato arobase to zani non arobase ezali na banzembo na ngai na quelques remix na sala mélange ba mama bonheur ezali wana ba nzembo na embeli maître Vincent Gomez ya na kati dans ce clip nango fait bientôt donc na bat ba ozela base clip wana toujours sur sango na juste monda ezobima kalate et puis na sala ki nzembo mona kati wana mais to bombi yango na embela ki hommage à papa Louis papa ya maître donc na kati arobase ba nzembo ezali yanga na ya bato po bato basengaki nga babi non fo boye pesa boye bapesi batitre na bango na interprété pe banzo mosusu ya avec Shimaro Madilo ayemba 2 chansons je crois et puis na yembi su nzembo nani donc na salimo ba remix na kati tokozwa arobase quand non mais arobase c'est bimi et ça déjà sur les marges il y a déjà sur le marché télécharger déjà na ba iTunes na ba plateforme nyonso déjà ezali donc et ko bima na l'air ya confinement donc biso to continue banda ko moya ko sa promotion pene yate mais arobase eza déjà na ba kara bato ba na banda sikonde tozo banda ba clip nango to relancer yango parce que ba clip esalama e penate na sai ka 2 clips hein na sai clip ka ya mama bonheur na nzembo moko na sali clip na on nzembo na imena vie samangwana pona kati ya arobase to sali featuring na vie samangwana na sali featuring na vie Cosmos Motoari azana brazado na tinda ki fichier ya chevoa ezongeli ngai na imenze mo ya interpréter mo ya Bantu de la capitale vraiment batuba baluka arobase il y a combien de chansons il y en a 10 titres donc bakota bakoyoka Dieu yangai na Cosmos Motoari et on a pesi mbote pa ya son excellence Jean-Marie Gakoso ministre des Affaires étrangères donc la pesi maître Vincent ebanga nyonso baza kuna na pesi bango bambote quoi. Alors ceux qui nzembo bimba ça la promotion comment tu penses la promotion na scénique comment tu prends oui album tango ebimi na salaki sonakin na mekai ko tamsa ma solo ngena ko zonga confirmer ye to koti palais mais siko lokola ezongi no moment fallait jana za onakin fallait na jana kin depuis mois passé mais moi par contre tant moi salami naza nga prêt à voyager parce que billet nanga ali donc nazo kenekin et puis to kolandela kana ndengo to kokela Bisuza azana producteur te lokola beta kayu organiquement bon na yemo ka se produire est-ce que ça solo album d'arobase est produit par maître Vincent Gomez donc ils a solo qui produire yo album est sam na mbongo ebele Jise Mwanda. Ok.
Malonga, vous avez un monsieur les gars. Non, mais... Donc, awa, ma solo est allée. L'album a été produit par Maître, ACP là qui n'a eu les ambassadeurs. En tout cas, Marca qui est, Ayaki, tout solo dans cet album, donc c'était bien passé. L'album est bimi, donc tout ça, la promotion, donc n'est pas la rare. Mais le projet monsieur Ali moyen le bezate moyen le banalizate tout bon banane. Mais parenthèsement parce que Régis Salangasi rencontre na yo parce que ozoyemba Redi Amisi aye boyembi na seule animation au benga qui ça s'est passé comment parce que clarification à rencontre en haut te comprendre bien yebisa sonne lesquels on début. Non normalement tu yembaki na bailo na nzembo ya mère supérieure. Il ayaka na studio pour ayemba un album ya baye manzo mona janana je crois oui baye manzo mona vejuna papa na maître Gims grand frère propre donc tant a commis na studio ngana yaki pona corriger na santaki na mix tout ça là qui na Serge Serge Kabango Jérusalem oui mixage tout ça là qui on dirait na guitare yaki na moi c'est solo na yaki siko po amatsaka guitare na yokutana pe na bailo atchenze mwezo beta bailo lobinanga obi nzembo ina bien obi kifuna chavoa ngabino problème zate bon quand même bailo c'est quelqu'un qui peut apporter le mot rien que voir na mon bon ça va mon mère boaka nabi bon tout le monde voit là ça tout le monde mais est-ce que il faut ma place là ça est marite ti akoti ase voix na na sentiment na ya lobina boaka na tikelanga na sala moi makelele ndinga pa chaki ba animation na lobela ki ça bien vraiment travailler bien sauf que na l'air clip à Kimaki mais des choses sans tout mais de fois aussi vous en a besoin non ata yo zarakoto de temps en temps peut tout ça peut me le côté et ça la rappelle bien non. Non, ça va bien. On a c'est là qui trouve vraiment en tout cas Redi. Merci beaucoup non enseignant qui merci. Na boulonné tout ça là qui a na yembina Redi deux chansons à part Mère supérieure na chanson na sala qui na yembela qui petit frère nangai Mukeba. Donc to yembana Redi et ça la bien et puis là maintenant dans ça pour nous ça tout ça là et là moko ya sipi umande mta commune nzembo wana tozo mangana Luciana to yembi ngana Luciana poto to yembi et tikali kaka ba finition et puis mixage to yembi na Luciana vraiment ba base la Ekodi titre nango Ekodi ndenge na yembi ndenge Luciana yembi bozela boyo ka scope na donc Dieu ngana na Luciana de Mingongo donc mongongo elengena de Mingongo. Merci beaucoup des sous à Santou. Alors le collègue toujours quand émission na sopo na sikoyo qu'est-ce que tu peux dire pour Singana Batu ou bien base à la curieux yoka arobase na biso baotala non c'est que l'on a web ça na Batu balingaka musique ya kitoko ba rumba peno ya solo puis mongongo elengi beaucoup na ba plateforme nyonso ezali na Amazon na nini tout ezali beaucoup ta boyoka nzembo na bino. Et puis na YouTube nazali des sous-accents officiels bo aimer bo liker et ça la bien eza na sala la musique pour na bino eza pour na ngate na YouTube et ali na Facebook so betika des sous-accents nazali wana donc boyo ka babulo na osala misala ebele na ba chanson oyo pour na mboka ne bolba que oh non faut ebela mboka na embeli pe mboka. Bientôt na bimsa sunze momoko na embeli ba soldat na bisone ba bunda kuna na front donc ba boulot ezali beli beaucoup taka na YouTube au beti des sous-accents officiels nazali ouais. Merci beaucoup à toi des sous-accents Mungongo Elengi to sepeli ozaki invité na biso ici nous sommes chez Pactol Studio Brian Brian Moutima, le fils de l'homme, Brian Moutima, on te fait un coucou. Merci pour l'assistance. Lolo Moutima, on est ensemble. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. Malonga, aïe, Malonga, JC Monda, merci d'avoir suivi cet élément. Nous vous disons restez branchés sur Adi Loba TV, chez Pactol
pourquoi pas. Léon bon Alibangate. JC Mwanda aussi, soyez branchés, Botalango partout. Tobo Sanité Made Chako Omba Chako. Dani Bokombe Tsunami. Aïe! Merci. Dani déjà apparaît. Merci, à très bientôt. Adi Londolé, c'est là vous dit à très bientôt et bye.